banda en tout cas na ndima te mutu kutanda osekezaka papa chéri abi owanga na avienne ni ba clip eza ba mamutu eza yo wanga na bi bana yete na banda kukolela na loba siko makambo ebimena mnoko nokoni place o mama doit ozala na mama Bia na mama Rose ba comprendre que oui moi no pas avec na sentir aisanga kutu clair obike infidélité za ngambo nzembo na ya Bia ezaka nango ya mama Rose nzembo bolingaka wana wa Bia solo la vérité si la lingaza na vie oazana ngote poye paleka bien que madilo wanga na repana ngaki azara na été la phrase wana nde sukande ya mtebo voilà bale parce que lo ba falo suka kaka na vérité solo la vérité ko bandana mamu to na baba cook to na sila na yebi te na déranger neti mamu wana na yebi na ngai été mais comme ça solo la vérité no bando sabombana na mama Bia ndeni na sabombana na mama Rose Putu ndeni na sabombana na mama Fanta ndeni bato nga na yoka na mnoko nanga madilo atangelanga tanke basi na ye ponga oyo na oloba na minute na 10 mois tout eza oyo na yoka epa madilo solo la vérité parce que orchestre madilo ti lelo eza mais ces enfants sont ouf parce que le beza ne veut bon bana ba lobini kasi fallait pe Eglet a qu'est-ce qu'on kundola vraiment na madilo Letis madilo solo la vérité nanga pena profiter na loba en tout cas c'est ka koseli pe fali makambo déjà tanga koseli nga makambo azaki na été azana ya zo kanisa zo loba mayele pour na tonalité ba komaka so za moi tonalité na ya français na mnoko amimoni akomi mayele solo la vérité ka pona ngayo ka oyo ala wangana ngamna tshaba makele ngabinga nzanga na koka ate abangungetu ndamikitisa abunda asola na papa mundabi nde tozonga grand hôtel tsa kufi azaki ovana grand hôtel solo la vérité qu'est-ce qu'il veut exactement naza atana été na samba ni mutu déjà sa kufa na ye ngana ya koleka na kombo madili pona bongisa nzela na ngapo e komi kombo oyo batu ba oke ko bebisela nga ba chance na nga na wa répéter so na zuli bala mutu azinga balanga mwana na zaki mwasa madili ba yaka na ba preuve po ba clip ezali donc mutu amona bon na raté combien de mabala solo la vérité na yesu ko expliquer batu so bomoni ngana mombele te tout parce que mombele akomi ko luka ngana eto ko ma couple na boyi na nga e komeli ngana e ba problème solo la vérité place ngana mwana na ye o neve na aza neve na ye ah bon d'abord ye mon nom madilo parce que Alain madilo lobi ke amona ngate d'abord bilo mususu bayaka te na loyenge oyeka na loyenge ozoloba makambo ozo maîtriser te solo la vérité mais c'est vrai que oya bo tikingo ye vera njo finanga ngabini ayozo mwa te ke papa asepe nao ngabi bon ko c'est parce que era na to mwa kama madilo bat banda obanga bango solo la vérité déjà na mokili yebi mutu nanu oyo adeverganga aza pe star nalinga ndo otanga kombo na ye te parce que nayebi pourquoi nga moko epi aza mwasi na ye na bana peut-être ko déranger bango soki nayaka koloba ya kombo ya madilu solo la vérité comment tu faisais bon ça dit eza destin et bon parents balbani d'abord naza orpheline ya papa na maman maman yanga kufa solo la vérité yona tu nazana basi berbe azana basi berbe basi ya zaki no polele abe nga pena basi nga bangwana Bia Fanta Rose et puis ay ko clôturer yo fin na yo kasi la te po lelo pena komi suna ngambu na baba koki solo la vérité mais yemo madi oas ko na kena para mamu po mamu wana lobi ki madilo akraka ici là abimisi ici est-ce que to lo sur la vérité mais na pena plateau sur la vérité non solo la vérité chante fort toute la foule suit son essor la vérité en écho résonne avec Miguel Yemba tout se donne. Bonjour, bonsoir chers internautes, on est là pour vous, dis-moi tout encore une fois. Toyambi lelo maman Clara
Bonjour, Maman Clara. Bonnie. Bonjour, ça va, Naza bien? Vous allez bien, hein? Ah, tout le monde, Maman Clara, elle est biso. C'est sûr, Azan, elle est solo moi qui toque en bête à biso. Ouais. Tout ça, côté. Présente-toi. Pour Nabato, bah, bioté. Bon, pour Nabato, bah, bingate. Comme pour Nangeza Clara. La préférable, bien, Clara de Lola. Eza surnom mo boy ba pesanga na sepela nango. Naza chroniqueuse. D'accord. À part chroniqueuse, naza bon nazala qui peut mannequin. Naza qui en même temps peut sous figurante. Par exemple, ceux qui ont besoin de publicité, soit star moko a besoin de fille à sala na clip. Donc tout ça na sala yango. Ah, donc ça, on va clip, on a chroniqueuse, on a... Donc tu fais la même chose que moi, quoi. En tout cas, merci beaucoup. Les sols, nous allons voir les lobes et les sols, nous allons. Bon, n'habitez ce na bengango lisolo, to na bengango témoignage, parce que na sina lobé longo pe moi mingi. Lelo peut-être eza na koloba mbalasuka, babani mbalasuka. Mbalasuka. Voilà, donc na o conclure. Voilà, nangaki nabaki na kosala conclusion na place oh je sais pas ceux qui na oloba mabe na koloba na journaliste soit chroniqueuse oyo aza un peu intellectuel parce que naza vraiment na besoin de comprendre. Merci. Donc va comprendre na penzi lo nini oyo na ekoloba puis na sisa mambango pona elo nyo ceci là. Donc voilà. Bon, ngasi namona yo ozo bitali sulomo en tout cas na ebite soko ye na mususu ya sika mais tozo ka ya sika ezanga te le ba tozo ka mama. Bon, liso na ye li awa na kolobeza trois masolo. Ya liboso sujet oyo na minute oyo na koloba o bato bayebelinga nango nazoloba par-ci par-là. Il y a star na biso mboka akufa jape à son âme Madilu système onga benga ke grand ninja ya bialo. Voilà na meka un peu ko expliquer na autre tout à l'heure na préféra ki na sala ngona muto aza un peu intellectuel ou aza la maîtrise vraiment ya musala pour na expliquer ba comprendre pourquoi nazaki ko kangama na kombo papa batu, pourquoi na lekana ki na be émission ko loba kombo ya papa ya batu, pourquoi kakaye. Parce que na parcours nanga na koloba da minute naza 30 quelques d'âge naza parcours nanga pe na sali ya mulai o nakutani pe na ba relation ebele mais pourquoi nazo leka nazo tanga kombo ya Madilu lelo vraiment na esko ko expliquer calme nde ba reposer et puis na mettre fin na makambo parce que molimo ne pe fo pe manakimia ya mi balé pe eza surprise kaka o na loba ba comprendre. Et puis vous avez qui moi sinae parce que je papa bateau déjà namoni kombo ya 10 mois déjà 10 mois tout déjà yango moni et nazaki vraiment babani et aturaki nga par rapport ya kombo. D'accord. Oui comme nga pe naza mutu oyo nakoka pe ko bomba te donc yango na yeko loba on de bolobi 10 mois tout wana na ye vraiment ko loba tout. D'accord. Voilà. Vous avez qui moi sinae oui nazaki moi sinae yandako na ebite bon le balba benga nyama na kombo na kolba na zaeli kangu na ye mais ya likolo te nazwa ki temps ya vanda na ye histoire ba changer raté tout beta wata ndenge ya kimusendi base donc nazaki vraiment ye base na ye penda de na lobaka tongo pourquoi tozaki na ye ndaku moko na Grand Hôtel de Kinshasa. D'accord, mais on le pose à la trentaine d'âge. 30 quelques d'âge. 30 quelques d'âge. À 30 quelques d'âge, ça n'a réfléchir bien, puisque c'est quelqu'un vraiment... Musique, n'a pas quitté que n'a joie, tous attends sous bas amitié, mais aux hommes attendent à fête boye big Madilu. Voilà. C'est quoi Akoufaki na 2009 hein? Non, na 2007. 2007. Na mois d'août, oui. Akoufa na 2007. Oui. Na 2007, ça fait 3, 12, donc 15 ans. Non, Plus de 18. 15 ans. Oui. 18. 18 ans. Vous en avez 30 quelques. Ah,
Donc, vieux Madina est pédophile. Paix à son âme. Je respecte, c'est pas pour... voilà. Parce que ce total a bien. Donc, na âge le... Vous avez 16 ans. Mais dans 16 ans, ils ont... Attends. Oui, vous avez 16 ans. Oui. Et après, Bouvandinaye, dans 16 ans, il y a Zaki na âge. Soit Akoufina 57 ans. 54 ans. Akoufina 54 ans. Surtout plutôt, on a 18, il avait une trentaine d'âge. Donc, il avait au moins le plus de double de toi. Ouais. Comment tu faisais? Bon, ça dit. Il a destin. Et bon, parents balbani. D'abord, naza orpheline. Il y a papa na maman. Maman a kufa. Ma papa kufa naza na 4 ans. Maman yo kufa naza na 10 ans. Na kola un peu timide parce que ça qui nga lokola traumatisme. Traumatisé, voilà. Oko imaginer na 10 ans wana na comédien na prendre attention. Voilà, attention na 10 ans. Oui. Parce que des arts, mais ça n'est pas un za moi suka. Maman nga bando tambo nga partout. Et comme na maman mon aïbi qui a koufi mais na qui vraiment grandeur, il y a liwate. Bon, sans pour autant te couper hein. Ouais. Na katiote. À chaque fois quand je commence l'émission, je dis toyamba artiste, toyamba musicien, ba chroniqueuse, ba pasteur, tout. Nous avons besoin de témoignages. Quand on bandi mon qui est au on a besoin de quoi témoignage. Parce que quand tu viens, c'est pour quelque part Nzambe pe ayape ko longola moi mon qui vous appelle un peu ça kimia. Kimia voilà. Voilà. Donc moi j'appelle ça témoignage. Maman ko continuer non. Donc voilà, maman n'a pas koufi, papa koufa liboso. Après maman yo koufa na 10 ans. Et ça l'a moi traumatisé parce que na comment ko lukaye on a sa grande sœur nga. Si on tape nga kanda par exemple a manqué maman ne respect na sa bango. Nga tambola ba couloir nyo sanda kuna luka maman nga na mona été. D'abord mayo moko. Non toza 3. 3 nga na moi asuka. Ya liboso mobali mbale moi si France ya tambo na PCP mbote. Il y a un absent mobile Serge Tambopé na PC mbote nga za moi suka na bango maman aza qui femme d'affaires donc partout bando qui ndabando za nanga après est-ce que ko arrive à Koufi na mona ki Koufi mais Mikolo tant comme poussa na omone lisuste je réalisais comprendre que non aza suna mukite du coup na koma ki traumatisé na lobate prévane na yo poussa na ndeka nzamba za ya ba orphelin za malamu ayo tindelanga bato nazalika liboso porte na biso ba papa mo bando le kanto kande baza ba directeur marketing to ba moninga nazana ba copine nga na pe ba pembo te Pélagie Iris bazaye belé ba mimi ba sepel na biso bano kitoko boende ni après ba c'est surtout to proposer bino to sala contrat to commencer là ba publicité to banda ko futa bino ndena ke na beteli maman nango abokolanga azalo kwa donc moi sa papa nga ça papa là donc là papa Koufi maman Koufi papa Koufi papa tikai déjà moi so bazaki sous na maman te ou bien azwaka papa kuduna moi sine wana za moi sa liboso papa ça za muluba abale ba 5 d'accord maman nga za troisième femme OK sikoyo mama oya bokolanga za moi sa liboso tellement yenda za moi sa liboso papa a aidé trop atangisela bandekone asalele mambo ebele mais bazaka lisuna papa te quand maman eko kufa quand ndezara tozaki loko abandonné kota famille ya papa to mona muto accepter ki kozwa biso te kota maman pareil du coup na loba maman on a pe asona nzambe vraiment atia esika malamu po ye muto azwaki biso abina liambongo papa banoyo atangisa bandeko nanga en tout cas na otika bana libanda te ndi azwa biso bokola biso d'accord na ke ko expliquer maramba ba publicité abina nga problème ezate comme banda ofuta bino esunga yo osa nini ofutaka minerval donc à partir ya ba publicité wana de peut-être ba mona vraiment na bandi ba publicité nazaki vraiment mukie ça va 12 13 ans nazaki ba 13 ans ouais nazaki na ba 13 ans oui na bandi ba publicité ba na contrat ba komaki ke non ndenge bo signer contrat publicité nyonso to proposer bino
eza ya masanga eza ya mafuta po biso so tozalaki pembe na baninga nanga donc eza pe bolingi bosala yango na star to na inconnu boza obligé comme tondimaki tosigné contrat nde tokomaki obligé nde place oyo esalaki ke nayebana na bastar donc parmi bastar wana un jour nde ya Madilu mpe yaki koya faki tosala publicité na ye nde nakoloba nzela oyo esalaki ke nayebana na ye yango wana bastar nyonso yomonaki wana yomoni kaka Madilu te déjà na mokili eyebi mutu nano oyo adeverganga aza mpe star nalingaka nde otanga nkombo na ye te parce que nayebi pourquoi nga moko epuis aza mwasi na ye na bana peut-être kodérange bango soki nayaka koloba ya nkombo ya Madilu c'est parce que nkombo wana nde moto ekomaki lokola nde bakino baloba neti klebo wa moko ekomi lokola eloko esalaki bato balukaka kodétruire bavie ya bato bakomesi koutilize nkombo ya Madilu nayebi te so ozocomprendre si na comprend parce que ndenge olobi bon moto adéverge oyo aza mpe star ozoprotege aza bala ozoprotege famille na ye mais Madilu mpe aza na famille nazoprotege ye na famille na ye te nazomona nde important ya kotanga nkombo na ye te parce que na parcours nanga nkombo ne edérange te d'accord soki naotanga ya Madilu parce que nkombo na ye nde edérange nga edérange neti na ndeni na parcours nanga déjà hier tozalaki nde na ochoba tout à l'heure tokende na compte ya publicité tant tokomi ezalaki chez Tintin côté ya babengaka yango ni banzela mai kuna na Kinsuka hier tokie tosali ne publicité mutu oyo azalaki réalisateur ye pa kufa Chris Ibanga nasi bato bayebi ye amoni sikoyo baninga na nga nyonso tozali na bango bazalaki loyenge bazosepela ambiance et tout nga avai nanga kaka na kwe nanga parce que nazalaki vraiment bien te depuis mama nanga kufa nazalaka souffre bien te naliaka nanga na melame nazalaka calme na kwe nanga nda s'intéresse nanga ayebisi vie na biso azalaki obina mpe papepe kale Dominique Mabwa bazalaki na ye abi mais mwana oyo baninga nyonso tu baza boye avandi kimia boye ndeni Dominique ayesi nayebi mpe te Dominique ayebisanga abi vie azobenga o naye koya wadia tosisi clip asalaki jour yango asalaki atournaki na copine nanga Mimi Orange Secret epe basisi ekoma epoko alobi ke non ya yo tokosala yango lobi mais oza calme etu naoloba mpe loo te nabanda oloba vraiment te apo nanga yaka acomprendre ke naza ba problème abiyaka yaka na memao yango moni mpe loo mosusu mpe pusanga na témoignele kombo nalobaka kombo ne so bolandi parcours nanga baémission tu nasali natikali oloba mabe na ye moko te parce que aza mutu oyo acontribuaki mpe na sourire nanga ntango abi nanga yaka na mema yo naseki nayebisi ye te abi yaka na ye amemi nga na makolo na ye abi nanga oza bien nga abi we abi te oza bien te abi te naza bien abi obanga bapesa bino mbongo te nga abi te po tosala ya publicité tosalaki nano te abi nanga yo kobanga te ata nano tosali na yo te bafuta yo kaka apres abi nanga apart mbongo oza baproblème nga abi te abi toza baproblème soki tosilisi awa baningano baozela bango baexpress mais yo okokota na mutuka nanga na mambo fo tosolola nde ya kosala mpe baninga nanga bayokenda bango ngai na se ezobangi te naobangani déjà nazalaki nanga mwana nakenda bapublicité nakendaka nazalaki déjà na mesanaki déjà nakoloba na milieu yango ezalaki première fois te déjà ntango nazali na ye déjà nasala mpe tosala mpe publicité na redi tosali mpe na Bill Clinton na Kofi donc nazalaki nanga déjà nakoloba na monde wana nabangaki te nde toyokota na jeep nayebi tozalaki kaka na fimo Vero nayebi te so akenda mpe azwi kaka nga na Vero wana abi nanga ye mpe alobaka nde olobi abi peut-être okobanga toke na kopino oyo nde tokoti mpe na jeep namoya komomema biso nzela kanto te ngai oyo nzela matete te mpo na ndo ovande pa biso na matete abi nanga wi naza besoin tosolola na yo na Vero na kata voiture na Vero na petit na ye molengo ambassadeur akufa mpe na chauffeur ne papi azali na volant parce que ya banda omema mpenza te mpo azali monene libumu etu tokomi grand hôtel tovandi abi olia ninga te na olia nanga eloo te bayeli
Véro, shawarma et tout. Après, moi, bazwi mbongo, bapesi Véro. Oh non, mbongo yo, so kiti na se, taxi ezalaki nango liboso ya Grand Hôtel. Kasi Véro yo ke, oh ya nga, bo tiki ngo Vera njo fina nga bini. Abi ozomona te ke papa asepe na o. Abi bon ko sepe ko era na yo to mwa kama dilo. Bat banda obanga bango. Donc c'est destin na koti sika esprit. De Véro akiti na chauffeur na ye bakiei. Bazole taxi akene. Ngabi olobi bana bado conduire te. Ouais. Azalaki bumunene. Obangeli bumu wana te na 16 ans. Yala bi destin. C'est destin za bongo. Makambo nyonso et puis nazalaki pe mwana nazoyeba pe grandeur ya makambo te ke na banga ya balobaka minere aza innocente. Pona ero oyo nakobanga. D'ailleurs Véro ake natikali abinanga ya liboso kutu amatisi pantalon. Abo banganga. Amati pantalon baloba naza na bapota ya mokolo. Est-ce que eza? Ngabi eza te. Abinaza mutu malamu. So tuni pe bato bayebi so basurnoma mutu malamu. Bazalaki na petit na ye pakufa pe Gilles Bavon Mwambo. Gilles Bavon banjo seka abinanga azala leza aza mutu malamu. Abinaza nga o baloba te kindoki kisi boye. Ngana non seka kaka. Après atie émission mo na TV to banjo tala après abinanga non nga to sola on dirait oza un problème nga était na problème te. Et moza calme pourquoi baninga no so bazalaki bo. Abinaza nanga ka bonga pourquoi na te style lo na luka mama nanga na mona kete bo luka mama na yo. Elingelo bani nga mama nanga kufa. Papa kufa comprendre ba moko. Abina na bokola yo nga moi sa papa abiso. Abi pesa nga numéro na ye. Nazipe numéro na pesi Tantine Claire. Akoma pe azobe la paix. Comment na moi perdre ta mémoire. Azana bon moment. Bon, on a scolé qui n'est. Oh, beaucoup de moi, ça papa. Il y a des qui sont trop milliers. Est-ce que les qui n'a pas calamba maman, bon, c'est qui 100 kilos. Il n'y a pas ça, moi. Nous nous scolé. Il y a des moutons scolés à zéro. Pour à l'autre cas, maman nanga. Elle ça le bien qu'il y a na yo moi, on a le quoi mbanda nanga. Accepter que ça ba nanga menga na lingi yo ou adopter Clara le quoi moi nous comme abazara pe na problème en bota. Da adopter kinga scolé qui n'est wana na lobby Tantine Claire. De dans un numéro na pesi Grand Ninja. Abengi ye. Abi mama oyebo so na nen. Abi na yebi nanga te. Abo so na Madilu. Mama bisonga abi Madilu nani abi Madilu sister. Oh papa yepe lo kwa pe mama pe. Ai papa problème na zana mwana ngana ntanga bi Clara comprendre pas déjà na salara ba publicité na basta. Abolobi ni papa abi na yebi so kaka. Ngape na ina adopter moi no lo kwa papa. Abi na ye ya solo abi ye. Na ina zwa ye na tangisa ye na edaka ye oye tikali to ye bango sima. Mama biso pa ndimi abi ok po yebisa ke teke na bim na okoma mobile nete po bato mosusu bainterprete ki na émission liboso mama naza méchante koma kokai kolivre na air na age wana na maboko papa. Moi c'est ce que j'avais compris. Mama biso ayesaki ye bongo tabaki atangisanga ayedenga et puis esalami pe bongo akomi po koyedenga après tant comme oloba nanga mamba bolingo natali pe kaza gentil asunganga natangaka alongolinga na matete nango mova na Grand Hôtel matete na kenda peut-être soit de santé déranger nga soit celui par exemple matete bana na suna matete to banda penda ko va na Grand Hôtel. Oui. Grand Hôtel ou Grand Hôtel. Oh commanda kuna bino kuna. Voilà. Parce que neve na ye moko ale Madilu a uta ko leke émission a bisi pe place nga ale. Moi na ye o neve na. Aza neve na ye. Ah bon? D'abord ye mon nom Madilu. Parce que ale Madilu alobi ke amona ngate d'abord bilo mususu bayaka te na loyenge oyeka na loyenge ozoloba makambo ozo maîtriser te. Ngaku na kama kitana moni ala ngwa za libandi ala ti chemise na kase peut-être intellectuel moko boye ayo loba makambo bien. Nenga baki na osana parti politique ya caméra et tout. Déjà tant autant na combat parti politique autant combat politicien munene lokola papa Vital Kamerhe oko mélanger lisu na ba bêtise. Tant asiso ba mamba caméra pa bina ye awa na plateau oyo et pas mombele pona ye ko répondre moi na mwasi wana oazo baki appel binanga
makambo mosusu so babengi yo soki na premier tour koya te ezela te non. D'abord moto aza na mayele noko na ye nani azalaki na grand star de 1 dede yo moko calculer age nga azali nango 16 ans na age oyo noko na azali nango oza sire ndenge azalaki nanga akobanda kolakisa neve na ye ke nabimaka na mwana moko mokie eza lokwa badelire na ye. Mais mama ya neve na ye wana mama Mado azalaki mwasi ya sans souci. Mama Mado ayebi nga. Mama ya mwana mobali aleki epa mombele azali petite sœur propre ya Madilu. Petite sœur ya Madilu. Ah donc oui, ah d'accord, ok. Papa mama moi je pensais que c'était son fils. Non. Aza neve na ye, aza mwana ya Mama Mado. Mama Mado sikoyo apesa ndekone kombo. C'est pas le même qui réclame sur makambo soki ya bafali. Yango moni kutu o rappeler nga nanga pena profiter na loba. En tout cas c'est ka koseli pe fali makambo. Déjà tanga koseli nga makambo azaki na yete azana ya azokanisa zo loba mayele pona tonalité bakomaka so za moi tonalité na ya français na mnoko amimoni akomi mayele akomi intellectuel mais parce que nzembo pezaki ya Madilu nzembo nezaki ya Madilu nzembo ngo bezaka Madilu nzembo bien yemba kaka eloko ngo azo réclamer nini en fait je comprends alobi ke comme batie voix droit d'auteur za nzembo za ya Luambo mais lokola Madilu mutayemba ki voix wana il pour na le benga ngo soki droit voisin il faut ba fouta pe droit voisin ba fouta ngo ba fouta na libosa ba ki ba pesa mama Mandelene pe asona mauti okufa mama ba to sa komi na ye asali kutu nzamba bombi etambula ina mokili yo komo tambo na kombo mama ba to zaka koko loba ebo pesa ye atoko pesa mbongo te ya ko luka bénédiction aza sa na ngoni elobi na ngata vie na nga drisha tipo tipo soki mama Mandelene azo luka pambola ba musicien aobanda pambola liboso orchestre mwana na ye parce que orchestre Madilu ti lelo eza mais ces enfants sont ouf parce que le beza ne bon bana ba lobini kasi fallait pe Eglet a qu'est-ce qu'on kundola vraiment na Madilu Letis Madilu nga pe na solana Letis pona ozala poli na ko loba Letis ye mo yebi ke oh moi si bono papa zaki na ye parce que na matanga er to vanda ki na tchétchéri avant korebi mabatiaki ba siège matanga ezaki tozaki ozana Letis ah boboti na Madilu to botaki te d'accord mais tozaki na ye leki ya Madilu ye moko vie Robert a signalé Letis alobi bo traumatisé était mama bia oui azaki légitime ce tokoloba malgré alanzo wanga nake azaki suna bia te ya zo tombola mama Rose Poutou nga na respecta bango nyoso ponga za na nga na mwa muke na bando sabombana na mama bia ndeni na sabombana na mama Rose Poutou ndeni na sabombana na mama Fanta ndeni bato nga na yoka na mnoko na nga Madilu atangela nga tanke basi na ye ponga oyo na oloba na minute na 10 mois tout eza oyo na yoka epa Madilu naza na intérêt te ya lekana loba kombo a papa batu na buzoba non so azape na bana obaleki na oui parce que là tu es en train c'est azamo way oui donc on peut pas commencer à autant kombo na n'importe comment pourquoi il faut dire des choses tout à l'heure comme tu le dis dis-moi tout il faut dire des choses voilà claires parce que à un moment donné on commence à tout mélanger to va na kiti to bando développer le moment où c'est des mensonges ok bisope tozo bossa na ke tozo sumu kapé oui les sumu ezaka te parce que na fingio parce que la scène parce que quand je dis des mensonges je pêche oui voilà na kozo na komi na utoloba tout à l'heure na za na yeba na ba star rebelle na bandi publicité na 13 ans na yebi mondo wana ministère star mon côté avant nanda ko loba ka yebi Clara te azati ngaba banda ko so bangi ba sexa batoka ka Claro banda kataka ayebani banda na wendo tina bébé chanda ezaki monde nanga parce que nazwa bazwa kinga mukie na osaba publicité tina koli na yebi mibali peka na monde ngo ti boye na koloba na pe chroniqueuse naza toujours na monde ngo mais faut qu'on se pose question pourquoi kangami na Madilu voilà parce que lobi que 16 ans bo poussani bo bande kovanda nande bozo tambola bozaki ensemble voilà c'est là que tu t'es arrêté en fait on a tous arrêté que tous à la perdu quoi nazaki n'est tellement partout ce qui est Alain Madilu ayebi ngate c'est normal ya za neve oncle ko bengi na ba bêtise te mais histoire ba changer te bana baba innocent
par rapport à ndeti azolinga sepesa mama Rose oui madilu emoko na tomboli loboko aloba basi na ye eza bia mwende na tomboli bonanga na banjolo basiko makambo bando bima mnoka madilu po ala linga aniye batu nyonso abaki bia mwasi na ye bien que bia zaye na poto bazaki ozali suste na ndenga pembeni boy mako abeta bi baboyana babebana mwasi na eza bia alobi lisusu après bia c'est Mama Rose poto wana biloko ebando bana mnoko malobi bando bana mnoko madilo atangelanga mama bia atanganga pourquoi poto zaine sika moko abi encore ba bengi olobate atangilanga mama Fanta yona dina zaina basi berbe azina basi berbe basi ya zake no polele abe ngaka pena basi nanga bangwana bia Fanta Rose et puis ay ko clôturer yo fin na yo kasi la te po lelo pena komi suna ngambu na baba koki si ça na nozolo ba na bon to attaquer wala si on te toza perdre noko na yo azaki na droite ya olakso babe toko benga ngo bêtise parce que na le moi amuki ki abenga lo baneke Alain nazakana mwana mo nazala kina yi liboso tozaki na 4e niveau après et ko sala na obeta c'était to komaki na guest house ma campagne pourquoi to longwa ki Grand Hôtel parce que na affiche ya album na yo tikaka ya suka bonne humeur babosana ko tia logo ya Grand Hôtel nde saki ke basaki mo ba débat balongola kabiso na Grand Hôtel to komo va na guest house ma campagne ka pona ngayo ka oyo ala wangana ngamna chaba makele ngabi nganja na ko ka ate abangungetu ndamikitisa abunda asola na papa mundabi nde tozonga Grand Hôtel tia kufi azaki ova na Grand Hôtel nanga bo basona mususu apana okeneka otala bango mama Rosa na poto mama bia po ya ale aobetaka c'était le quoi que moi ça m'a mama bia nzembo ya bia ezaki bi et en plus pendant là ça allez comprendre que nga nazako sola na nokoni nazako zana nokoni butu na moi na lo basko makambo ebimena mnoko nokoni place au mama doit rozala na mama bia na mama Rose ba comprendre que oui moi no pas avec na sentir ai sanga kutu clair obike infidélité za ngambo nzembo na ya bia ezaka nango ya mama Rose nzembo bolingaka wana wabia ponga pa banda komelanga nzembo ngaka liwande bebisa nyoso na poto na ye oye mtanda olinga memanga tanga njo koma nzembo ba peti na bango kaya basongi baki ofunde pa mama bia yo vanja po bazaida monde timwa kita na mama bia ndakenda pa mama Rose abi yo vanja wakuna vie angayembela mama Rose nzembo mabia bengi ngai na botelo ebela bana humiliation nini wana madilu yo momta yebisanga histoire loboko nange ya likolo. Mais est-ce que déjà tu as essayé de rentrer en contact avec le neveu pour demander qu'est-ce qu'il veut exactement? Naza atana ete na samba ni mutu déjà sakufa na ye ngana ya koleka na kombo madilu pona bongisa nzela na ngapo e komi kombo oyo batu ba oke ko bebisela nga ba chance na nga na o répéter so na zuli bala mutu azinga balanga mwana na zaki mwasa madilu ba yaka na ba preuve po ba clip ezali donc mutu amona bon na raté combien de mabala na ye poto na bi non vie oyo ya Afrique et continue na poto te pona poto déjà makambo ngo linga bima lisusu baba ndesu kombo madilu bimana madilu et on a zone ngana tout na maman on a zone ngana comprendre témoignage les autres qui est bien sikoyo o zoloba oyo on dirait c'est na yoka kion voilà sikoyo pana awa boy ulobaka la même chose c'est comme si tu te répètes en fait na yeko répéter na yende ko baba nini ko éclaircir Alain Madilu ayebake naza liboma te nde na otanga kombo anokone na ina loba makambo yo siko pas comprendre que mwano azayena nokone nzemba mama bia ezaki ya mama Rose tant mama bia a déclaré et c'est mobile n'est pas fait abino quand même moi sinanga liboso mama bana nga ndi akosa mama bona ko bakokosa te mais abebalusa match esi mama bia te mutayelo nouvelle wana akosi yo nzembo na osala eza ya yo
yango mpe esala yango moni azali na choix te achange elongo rose ekomi bia mama rose mpe ntango ayoki mpe na kwene ye bazwi nzembo nde bazongiseli grand prêtre ma ye mpe abi etumba ye nga mpo kolukelanga mosusu nde ayaki kosalela mpe mama rose nzembo na ye oyo afota visa d'accord oyo asalaka clip mpe na sere na biso akufa ya théâtre visa nde nzembo ayembela mama rose ndeti sere mona alandi ye 2 fois mamu soki international aza neve ya paster mukuna oyo eza oui oyo ya nani ya aza ya Afrique du Sud problème oza nango nini donc ozaka na baproblème na bato ndeti mamu neva bima journaliste abima aopesa badetail siko problème na odérange bango na nini kobanda na mamu toye na babakuki toye na sila nayebi te na odérange ndeti mamu wana nayebi na ngai ye te mais ntango so ayebi makambo solo nga kutu to namoni ye aosala baanalyse na ye aoloba makambo aomaîtrise te alobi nkombo ya mwana madilu mwana oyo abotana biya te nkombo ne Janet nkombo ne Magali nga kutu mutu nasungi ye napesi ye bavrai news nakomele ngai bimama makambo oloba oyebi yo yemambi seko oyebi histoire ya madilu te mwana oyo ozoconfondre nkombo ne Janet ngambi nazosi abi mwana madilu ya liboso Letis nasungi ngai bi te mwana liboso eza ya Blaise Bialo. Et puis, il faut que je fasse la deuxième émission, je dirais, à autre chose, parce que le chose de l'information dans la famille. Mais que ça, rectification. Moi, la madila, les bossons à bossa, n'a qu'à l'électricité, ça blesse. Moi, toi, sungi, oh, y a une vraie news. Oh, là, que ça bat une analyse, bah, mon a causé danger. De baba journaliste investigation. Il y a solo. Donc, quand on a sungi, on a fait ça, vrai. Nini. Mon au fin, on a capé ce pays, ça, si là. Baba kuki bo fulete nga bakuki ni fulanga nga madilu da fulanga maman attends là tu commences à me troubler là je comprends plus rien fulanga nga ya bakuka fulanga bakuki c'est qui c'est là non maman non OK malé to se comprendre na lobi boye mais là ta moi jindambe sala ta moi bien maman pardon hein pour na comprendre te attends oye expliquer mambo madilu toyoki wana si toyoka nkutu nayebi te mpo nosisaki makambo nyonso tuti na baplateau oyo okendaki wana nasisa ete mpo baplateau yango mpe nakenda mpe ya bato mo mpe likolo yango na cette fois-ci il faut nasala na intellectuel mpo naza pose na expliquer bien et puis eza ya suka na osala bémission parce que na chroniqueuse nakokata te mais na olobela su kombo ya madilu te ben oui parce que moi j'allais dire en fait c'est une réflexion que j'ai faite il n'y a pas longtemps, que je fais il n'y a pas longtemps. Si tu comme un niveau moroboé, peut-être dans la génération parce qu'on n'a pas le même âge. Et c'était une honte. Il y a le bac et na bima na mobile wana. Biso na génération na biso. So ba tu pardon. Au moins il na pe mais yuzu wanga nanga. To ka ngosoni. Sikoyo hein tokobetela ngo tolo na inkuna peso mbote malheureusement za musika nanga ezali ko wanga no lobi copine nanga mona ngotanga kombonete potolo bana asuste yenda koza témoin omoni papa wana na tikala ko ndima yete tina ovane na grand hôtel wana na tikala oyebisa ta mutu mo teke na zarana ye mais batu kande bando omona basango ekende preuve en étant abandi ko se sentir bien te makole comme au sale passe nanga ka mupandi ya ba mabi ya bazana na poto bon poni ba ko respecter nga pata na point na tenga pe na sungati to na vandi sibi na vandi na mobile na na obatele ponde to zarabe to batela naka ba yebi pete azaki na hémorroïde nazo sungi na pesivix na chebo alali pe bien pona nga ya kana mama roza zana poto mama bi zana na poto mama fanta so wapi ngam tu na ndor sibir hémorroïde ngam na ozana stress to lukavix to saboye c'est pas un insomnie ngape na olala te photo kende casino ti tongo bayana nga bayebi ba vient na théâtre oh wanga na zate ba po firenze ba jani personnel ba vient na so kufa pe Al Pacino de bato so bazaki ba nga ba Alain que ba moi si avie pena prévane na matanga na mela masangate mais comme nazaki mutu ezaki bien te na si bango elanga prémisse non melango ezaloko ezelo na mesate na mekika bena chemulangi na se ezaki to biki ntonde fa kabeta rabeti po matanga na bango babeta kati tanga zu batu nyonso to arrange obima na bango na stade chege moko zu prémisse nanga ke nango oh nangi na melana excuse na tala boy ezate
nayebisi bureau ni o akufa molengo ngai bi ambassadeur ta shege ana akena prémisse nanga kuna ndoko ko loba te na saka de mwana ko ko loba te mais msuba mama Rose ba ndoko loba nga mtu nazane na suka c'est normal sikoyo na kacho te mama nanga molengo alobi boyela e prémisse mususu leki ne ve Robert bi jamais pour anine pendant linganga penza te yeba pese prémisse olemela atena se shege akena ngale ba pese musu molengo atali kaka bi vie omoni matanga toye oyo akene kana nda mukola comprendre niveau ni nazaye na ngwepaye ndekone abomoni matanga toye oyo so ezaki ke liwa ya mutu mususu matanga mutu mususu toye siko ndeti na vie aza vivant madilu vie linga loba omwende ba izimo na prémisse vie linga sombela ta pompe ya prémisse na bralima amila ba mo papa Robert a comprendre danga ebiseke na minute moi c'est ovie abela ya mutu pona eza yi komeka kuko sala jete ba elanga prémisse casier na bina omela soute. Donc pour dire que là akufaki et ça là que moi bien te on va masanga c'est normal moi c'est pour que malembe to se comprendre ils étaient que tous un peu mélange ba comprendre te bazo ça nini en fait. Moi c'est oyo il y a Afrique du journaliste et Afrique du Sud. L'air azotanga makambu ya sila toyo poyebi ke matwa bana bana sila na ucho musapeli koloti liboko likoloti do yebaki ou bien non nabita mususu wana baza ba légitime o ko yebaki peut-être tam so pembe oyebi pe ke sila zaki na kati ya ba oyebaki kazaraki na yebaki na tuna ka epe ah tuna ka pe sila andimi pe na tuna ka epe ngabi ozaka pena po jour musu na genda ka répétition na côté ya Mariano ezaki ko première fois kutu bande ko nanga ba sekanga babiyo ozobima pana tata kala tabisika ba bengo kombo elenge sato seki tona komi abimi ye mokoti libanda azunga ezo déranger te ke bat ba oloba siko ozolu kadam su buzz na komba sila e déranger ngai te na komba sila ni ya madili kutu yango na uta ko loba mena 6 na bande ko wanga na ye tito zalaki abandi ko bela makole bandaki na makolo passe mama do ayibi makamna oloba ngape atanke pe batnutwa 6e sens nazaki pe mwa muke nazala na ye me naza pe na besoin nazala pe mwa muke to zalaki mwa muke nazala mwa muke na pe mwa naza pe na besoin pas bato ya génération nanga parce que à cette époque là si je réfléchis bien tu avais 18 ans 16 ans mais là ils ont mata bolingwa ne ka 6 mois bolingwa mukuse mais ça tellement de makas donc masolo nyonso tozobeta na basekret bosali 6 mois donc 16 et demi boboyani okoma même pas na 17 ans nakola soki pour moi na ilongi nango bapenda oui non j'ai vu je n'en discute quand tu le dis-moi na banda wanga na ye tant pas bandi makolo nga kutu na kosaki ngabi na oka bien te na yoka mutu passe abina ngo lingi nga bifona zonga matete na ki osesa ba examen abina ngo yebike nga na koko tika nga motezela Janeta ya so Janeta ta moi ne to za pe même âge so Janeta ye bongo yosani okende de Janeta ko nzoka na kosaki pona za nga na kina nga pe na ambiance na ba ope âge na donc na bande ko wanga na ye imagine na bongo to boye on a quelle classe nando ke classe yem tanda ofutela mina ba donc quelle classe au longo na grand hôtel ou quelle classe au zongi ah bon après tango na communica ya lele makolo trop na butu benga pe na ka mo mutu parce que to la paix bien te to kenda ni ba casino butu na eko kende na ba vient nga ba joueur na ko tanga kombo te des jours asuka na mona yango wana mais tant ozalaki na 6 mois wana na grand hôtel copine nga aza père na ngotangete azaki oya chaque jour na tongo kotala biso ye déjà copine nga comme à 7h ye gani déjà kata pongine 6h ake na restaurant grand hôtel andazo ya copine nga shawarma na fanta wana bimaki ba fiba olinga kaka na lia kaka shawarma imagine na bon moto anda osalango era kufi na wanga na kai na banda en tout cas na ndima te
moto kuta ndo sekezaka papa chéri Nini abi yo wanga na avion ni ba clip eza ba mamuto eza yo wanga na bi bana yete na banda kukolela nini siko etina yango nazokende na ekolala na lotiye atemi na Mercedes otelutina Madilo na loti Madilo le feu Madilo oui abenga Claire kanda ndo benga tanga za nazaki peka kana copine nga wana nazaki lokola nyantim nga na ndoto copine nga mba moko ayibisinga Clara tokima eza ya bialo po ya ndo benga ya bialo emo ganinja aseki ndanda sekana ba mo to telemi abi Claire na yo ko wanga nanga po na kufi wana ndoto ngabi bielu batu balo ba ko zena ba kisi oza mkona nga yango na wanga naka habite voilà après combien d'années après 2 mois liwana d'accord même pas 17 ans hein même pas 17 ans nazaka wana na ba 16 ans nanga mais le quoi nazali traumatisé tozayene mingi ba image nyonso ezolanga nde tondo ke ba mama colonel ba restaurant ba casino na komya koloba te le quoi baba nde ba ko kenanga na église pasteur alobi bako sokolete pa bala ete mais yenda zaki ne na suka yena mama bia bazaki da tokol bana za séparation du corps ntamemanga na église bande onanga na sala 3 mois basala nga ba prière te que ce pour Madilo azali na kisi te ezali juste que nazaki ko kanise trop babi il faut sala nga pe prière mais tu vas séparer nga na ye sikonde ko wanga na wana sikonde na ko lota tangu na lota ki ye alobi nanga pa na mawa nyonso et puis a détaillé na ndenga ndozo la copine nanga shawama abisi abina yo na bando okata pongi nanga pona ki kozolo shawama na koka na 6h yo zo intoxiqué Clara wanga nanga abisi ngalobi nazane sengwa tamu kete place naza ndengo wanga nanga yesanga skondo to modèle ana na continue ka wanga de à partir ana na koma ko ndima so mtete mse yo nde baba ko zaina majuni na ngai nde na koma ondima pe ato wanga ni monde ntse baki mama mado place aza yebi mama do to yaka na pokwa bwe ngai na gani iye mama da ndo benge yaza ndeni na yebike mama da ndo benge yaza poko ne zaki Jean de Dieu bialu makesi yango naloba pe ale Madilu tulinga na oyeba ta kombo na nyoso to beti mulai wa na yebi ondeni ale Madilu kombo na oyemo na Madilu kombo ne za Madilu te kombo ne zaki Jean de Dieu bialu makesi ye moko abetela biso zaki na pokwa to vande pe kana oyi na gabana site na banda kwa se wana po to longwa na 4e niveau to komena nda kwa se oyi zaka so na ndeti opusa niveau to zai na pokwa to vandi liboso eza nda kutonda ovanda so abete nga masoba lutumba na oseka na ngoma kamera na ngoma peda ndo bananga yo Clara yo makambo akala bazo betelwa siko eloko ngangi na tuna siko yo zoka mwanini le bazo incriminer maman na yo ma tante na yo soki leki pour ne pas dire on respecte la famille on respecte les parents je dis ta tante le bazo bete bambata l'internet ozoka mwanini parce que juste o azaki o abimaki lokwa mutu azobokola o iya bengaki na téléphone normalement soki na kati ya makambo ozoloba so ezaki ke non atelemelaki yo ayaki koluka ezaki pe atelemela yanga po ye liboso tanso komenase vieux le feu Madilou tanso komenase parce que na siko bo makambo ozoloba boye eza yo yebiti nga ndimaki yango nyonso oloba na ndimaki mama nango nalobi abokolanga tante na alobai na bia eske yebiki toyoki yo olingi su mwana azonga matete te bozozani na kanto te tozali mpe na programme faye kuta memanga mpaki opresente nga pa vie na ye Vincent Gomez na Braza mama biso alobi eske ozoyebaki mwana aza mokie mama biso alobi aza orpheline wi ozosunga ye mais est-ce que aza ye moko azosepela ndenge ozozala na ye mpo ye aza minere mosu ozoforce batuna nganga mona ndima nanga na be moto asimbe kutu te ezalaki te ta mosusu ozalaki envoûté te nalingaki akangaki yo quelque part mpo na ebande ndenge olobi libumu nde nyonso tu wana siko na 16 ans nakrakaki omoni nga soki ozoconsidere nga ozoyede nga ozorespecte nga dans ba forme ba nini na nyonso niveau na kolinga yo bato baoloba eza kisi
siko ye nyonso wana azali nango considération. Imagine moto ayemba na podium na répétition nga batyelinga kiti likolo ya podium. Faut mon ya yemba nga na vandi kasi balo ba musicien ba benda mo ba chance ba jeune fille kamo teke banda benda lelo musuna lobaki yango memeli nga na baba kuki nga lobi si c'est vrai ba musicien ba benda ba tu ba étoile et pas na nga mo na bimana ete so totali parcours ya batu presque ba bimine baza vie ya mabeta nde kombo asila yaki kokota ngabi est-ce que na vie ya mabe po ye pas aki bien que quand il jatanga ete po anda obanga ngapi atangela nga ka basi ni légitime. Mais moi, ma question, pourquoi tu n'essayes pas d'arranger cette situation-là? Parce que c'est bête, en fait. Parce que na banda ko bomba et comme ça aussi makamno malamu baninga na nga bazoya ko bomba nga ke ko bala eta zaki mwasa madilu yesanga mobile ni olinga bala mwasi na aja mkiaza kini mwasa madilu e baby selinga ba mabala na nga nde na baki ngamo na oloba mobali oyo ozana besoin balanga ayeba déjà ke na zaka na madilu ezali sute ke bino bozwaka porte ya koya ko bomela nga mabala ndo moni na leki na loba eka makamboti ce qu'on est ce qu'on a ce qu'on clôturer nde pour na répondre nde Alain nazaki na vie na noko na ye tozaki ne 6 mois alors baki boke na ganto te botuna oui olobi question be baki otuna baloba na 2007 nani azaki ovana madilu baba zakoza na mwa pembe ba oyebisa mais pourquoi lukinga pourquoi kenene ba chaîne wana musute na kenda kisko ba chaîne ngo batuliko likolo na ba makambo comme danga nyonso kaka lelo na mettre fin na ba chaîne ngo pe na kenda ki ba makambo kaka makambo ndeni bato bayambi osali témoignage no yango esali ke biso toyeba makambo na yo basali makambo nini bachaîne na bato basali makambo nini baede yo basali yo vidéo bapublie na YouTube na bango basali yo ni bato basali yo mais sacrifier suka bongo te makambo so ekoma banga basacrifier yo basacrifier nga piko ekoma mambo ekoma ya couple okasosa mo sikitoko so balingi sel bon moi sikitoko nazo n'importe qui madilu ana boyo kaza n'importe qui te so mo sikitoko so bala moni allez so to so mo ba kotia wa akoti pa na biso pa lulu tout ça mo si nazo bijon di matin siko tan yo lingi mutu aboyi na David Mombele natanga kombo natanga po bat ba obenga nga déjà po ani turo ke pa na ete ngabi non seulement na nga na clôturer ngo na journaliste intellectuel mais na kepete ngana za finisa na ngai na omoni siko di mo finisa na oyo finisa na nzambe na ngai comme est-ce que likambo finisa mama biso na internet to kufati ndenge ye Mombela yamba yanga pona expliquer nde nazaki mwasa madilu pona mettre fin na banguna nango bande ko kasi on azo kama parce que tu es déjà passé là-bas pourquoi tu viens encore ici na suko expliquer batu c'est bon moni ngana Mombela te touro parce que Mombela comme ko lukanga na eto koma couple na boy nanga et comme il y a un problème et comme ça comme les mais Azara célibataire na yebi vi na été soki marié to célibataire chose célibataire à lingio yebi c'est quand malembe peut-être qu'on répondra qui m'a bé yango yepa na tikali pe ko lobane note nga naza bien éduqué na beteli na za na ba parents na âge amkime est-ce que ki nga na bimisa bilomo non na donc na préférer na sa publicité pour na zo 1 franc na nga na tanga so ke quartier na kola ba betelo boteke batanga na liste ya ba filles mobe bazaki terre à terre si toche te ngata na ngina melaginde na melabe na ndo ke melango kana ville mama abokola sande saso na ko na tindi no kindumba te mais na piem no conseil moko so oza besoin ya ko luka o s'installer ça abi luka milieu ya bien e ko sungo pe e fungo le omisu ko sabilo ko ya cité te yango moni makamnyoso nazaka mutaba madilu te naza mutu yango na bisi Alain a griffé la biso gimsité pour ayebi pe mais qui ne va pas rentrer dans ces genres de conneries au quand maman Rose maman leka gimsi to ça na ngoni ça c'est des bêtises ça yo loba makambo yo lobo wanga nanga obozonga na ganta te alobe ataki na ashini pono ko nanga kufi ya 18 mais naza mukete omoyo yo ndo zoluko bilisa noko na ndako bimana ba yamike mutalobika bimina noko no tikeleka bongo yo komo sala bakakila age moni siko yana luba mama na ye mama mado ayebinga mama mado to yaka na matete na poko to vande ngai mama mado na lekine musu ya mwasi kombo ekiminga na moni mpe na matanga mama Madeleine
tovanda na baba la mama de vrai ou faux ngai mama do grand ninja na leki na copine ngo na lobi aza poto o anda sombela shawama na matete aposantanga mama do so anda considérer ngata aposantanga et pourquoi et puis si la libanga si la yana ba si la problème eza siko yango ezarani Abakuk Abakuk ouais parce que mikolo moi ba clash commis de gauche à droite parce que moi pour votre information si vous savez pas moi je suis sans tabou sans rancune sans polémique soka benga inga bien mona parce qu'il y a des choses où to comme bébé ça m'a belé na vie na ovanda na bona bando clasher sur mutu na bando finga mutu na bando lo baboy awa boy on nous dit tout la douceur malgré que va commentaire monsieur ezan nango ya ba insulte non on n'est pas là mais là déjà qui m'a missine donc qui m'a missine on a karamissine to qui passe sous ma montée mais maman na tout ni boy c'est quoi bateau yo bazo boya c'est parce que oh lelo bani babala yo o raté mabala belé est-ce que vous qui temps il y a quoi expliquer mambo yo zo ebisana ba yo kanga kuta mako kutezaka ya Londres mabo kilo na ngana na regreta na tikolozo mabo kilo lo kwa ete imaginez moi na boyinga bina boyeta ba elinga preuve ça clip na madila mama dilu azaki na jiba azaki mama na lobi na mwasi c'est déjà camarade ayo trahir camarade ezara jalousie eza passé na eza camarade mtako trahir camarade nde bazo trahir ngai na komba madilu mais kasi yo mo comme tamana na téléphone ngola kisi bango te émission leki téléphone monde digital si tala si lisiko yo to ofenga sonini ye mo sa lobaki siko omoni ke makamsu bokansi bo détruire mutu nzoka bofungo ile ba porte ata siko nde na témoigner na bimina madilu yango nga nazalaki na kanisa naza mutu na tula nazo tula te ezofungola ka ba porte yango ba etufa mutu te étoile ba etufa te nga beto 13 ans déjà na pelaki tant na ki publicité naza pe na ba relation nazaki nazoya ta ba collier ba or ya $2000 na 13 ans na okangania ta bana mutu mena or na kingo yango nazaki maleme ba camarade ba komela na bazua ti e komo olandanga ti na 34 d'âge nango na bino fona mettre fait papa batasa kufi 18 ans bino bolinka bo bomelanga mabala na kombo pourquoi naza mu wana pe babi encore bana baluba sawa ko kanga bato to yeli jamais na kanga ete non mais nazolo ba comment yo yebi ke babeta masomo ndengo na ko bala baluba bala baluba o a devia genre na bia star munene na ko tanga kombote me na tanga nga deviner déjà na deviner déjà bala baluba abi ko forcer l'autre en tout cas pas muluba na prendre le bon na katika bon si n'est pas comme na 30 quelques et changer tes aka bon côté na pe nzambe merci baba olobi ni pona ba Abakuk baza batuku to faire ba sepela nanga parce que na kumisa ki sila nga lobi soki madila zoka étoile si la linga za na vie o azana ngote poye pa leka bien que madila wanga na repa nanga ki azara na été la phrase wana nde sukande ya mte bo voilà bale parce que lo ba falo suka kaka la vérité azora bétoile te parce que lelo si là azo briller voisin vient bien il faut suka ka wana là on continue sikoyo o jamais tika ko la place ndo bebisi ya wana balinga bongo te balinga nga ko lo ba nyonso te po Abakuk bazo comprendre ngati Abakuk balinga tanga ta kombo sila te dans les biens ou dans les mal. Mais yemo m'a dit, où est-ce qu'on a qu'un part à mamou? Pour maman, on a le bic qui m'a dit là, kraka ici là, abimisi ici là, est-ce que tout le bateau, le tout sur la vérité? Mais n'a pas plateau sur la vérité, non? Ya nanga. Tozongi ici là, y a les lotés à kala. Tozongi si pe m'a dit là à kala. Succès zaki sous ma cassette. M'a dit là, on a tant on craqué moutou. Boyo ki na sangwa papa ngwa. Tano nga mo na 16 ans na kraka ki. Il va savoir le pourquoi et le comment. Il était comment? Il était comment, papa? Si il est là, moi, ça boya les kakandi makabimana e. Non. Batu ba beni na moki baza nde ba madilo. Mukolo ma o krake ye parce que on va madilo asimbate. Viens à biso boye hein? Asimbate. Mais yebite. Mais na linga qui est vrai amour. Ngana sala 2 mois na lobakati. So bande konanga bazaki ba te. Natala ka boy. Custom sezaki ba tcheko quelque part. Quelque part te. Na non di maliwa. Ozo boye ndeni po ni makamsusu yo zo ni ba. Imaginez ba grand prêtre mère na pi bango su ba mbote ba maabia na matanga bazali kwa ba kitia.
bavande na kiti nga kande na zanga mama na nga na kokaka kiti te nga na ndolela madilu na se na liputa na base na nga baninga na nga c'est normal nga mna zayani na suka nga mna oloba nde makolo ebandaki epasi panda benga kaso benga Claire tanda benga bébé bébé si ba ok na akomi grave ma komela nga preuve ane era kufi na koka obengede obenga mutu akufi ndeni na ndo ndima te tina kepe stade na okoka te na ndima te ti bavandisanga na église 3 mois nde nazonga nde nazongi bo nalingaki mingi na obaki tongo poka na mettre fin na loba su kombone na bémission te mais boye bango na mitu na bino na bato boyaka kobebisela mabala na mobala obala nga foye bango nga Clara na owanga na tata wana te tina okoma mpaka tina otika mokili mais oboti après oboti après na boti na te mais na buta obota na décembre morne dommage c'est les choses de la vie qui arrivent donc voilà maman natikeli yo plateau loba oza nango en amour pour na bato comprendre le pourquoi alobi akolegaka lisusu te mpona aexplikaka makambo oyo donc nga nde moto ya liboso so namoni akei kote moko baexplike nga moto ya liboso na banotia commentaire mpona bayo oloba ya nini parce que c'est des choses, c'est un témoignage mais un témoignage peut-être qui a mal commencé en fait voilà ça lango peut-être différemment toza tokoma lokwa na internet tokoma lokwa famille comme on le dit pour rigoler tokoma lokwa famille à un moment donné ceux qui ndeko na biso azana kobunga parce que na âge azaki na nga 16 ans elle était un peu inconsciente en fait et vu makambo bande ko sala à l'époque kombo matalane alaki na onte parce que ce kombo matalane ezalaki nde siko to bando benga o matalana parce que lelo to mona pe bana 15 ans 16 ans otali boye alobi na yo atali mwa mobali babi na mwana moke me na kati na mokolo ça veut tout dire parce que monde de bébé nango to kamwa po ezaki à l'époque mais na siko to kamwa te parce que baza ebele ba osala ngo biso to mona et puis tozo betela ngo maboko à un moment on a bien un témoignage mais qui a mal commencé qui finit bien parce que alobi arolobarango lisusu. Maman, qu'est-ce que tu peux dire? Dis au moins des bonnes choses. So ils appellent kosenga bango bolimbisi soki batabaku soko betaki libako soki côté à famille lobisi bobongisi on n'a pas besoin de rentrer dedans donc c'est à toi maintenant donc izaka on a ngana loba pona ko aider to évoluer et puis pour comme ça to chuter côté famille ya kaninja côté famille un grand ninja olobi asi bobongisi pona tunyoti naza problème pena mutu kuna te kaka alende lokwa na comprendre yo ucho lo baza mutamatala na alenda linga sa profiter na likambo maman olingi babomanga nzambe na mokoni na lobi eza moto matala na utiliser terme oyo nauti oloba alaza moto matala na sino te naza ta aprendre te na famille na to eso tout à l'heure moi ne Letis to solara moi na bi ya liboso Letis Madilu to solara donc na kota famille na osenga pardon comment d'abord faut pas merci ngam na pesa kinoko na bango esengo na mikona suka dans le sens où peut-être aza mutu aza artiste moi na moko tatanga lelo soki mutu naza na place na yo na sepete na pourquoi tika no mama tika ba sepeli na bango mama do mama yeko ale Madilu wana mama ne moko mado asepeli mama do ayebiti aser mobo ayebi a comprendre abi yana nga ze star bongo ero se kombone la mukisi se sengote première fois na histoire à Congo star déjà kufa amata miniature un mois qui tarate succès fou ba profite ba sali ba challenge mama do beteli nga maboko alende nango na biloko aza mutamatana yanga yo laksa kwa kaya yazaka na ko contredire ala za na nevete Letis alobi Letis yo wana ke pas fait allez c'est ko conseil pe fali maka ala conseil fali maka mba mutavete ko wanga nanga afuta droit voisin yani mais on a question na tuni olobi ale aza neveu c'est ce que je veux comprendre aza neveu
bana na ye baza wapi mpo bakende kosenga makambo oyo ye azosenga bana bato bavanda Laetitia yokanisa tala yanga te aleki aloba te pourquoi ayebi ke oui sikoyo olobi Laetitia aza na fali c'est-à-dire quoi ça kasi fali alobi s'il faut afuta droit voisin ngo opesa alenta opesa mwana Madilu alobi yango d'accord ok bana Madilu baza donc c'est fini ce dossier ça naza homme marié aza na mbwansine na bana Laetitia wana eza mwana mobali ya liboso babotana mama Bia ok nakatiaki mwana mwasi te Laetitia te Laetitia d'accord ok fils à papa ok Magali pona lakisa Alain ke nazali na nokoni ordinateur ya Madilu ezali photo Magali fond d'écran téléphone et Magali wana ya misato ya mibale Amanda maman Afrique du Sud oyebi Madilu te wana komo conclure Madilu akraka sila te prévani awanga na epananga nga kutu mutu na bimisi kutu sila po nga atake juja na yebeke awanga ni bazalaka. Mais parce que si la peur oya koloba te kabima na Madilu donc c'est tout na suka po tali daelo nginanga bi mwana oyo nako wanga na sute po azo mutaba veita ko ya ko yela biso ba préva nazali kamna sila te muta oyo asangisa biso na ko la preuve est nga ko na féliciter parce que c'est pas comme ça ba théâtre moi en français elle évolue elle change elle change les choses suke na bimana Madilu ngo na vie na nga ya kitoko nzamba opambola na ko wanga na ngote Madilu nga sen ye mona Madilu ngo kanga ndoki nga na zaki ne 6 mois ya butu moko na mona ta pratique ki ndoki neta ni ya kisi neta le contraire ko tu papa na ka so matina mbeto na olala te niveau ronfler alala kitoko ya ronfler ka so to ronfler ngela ka mutaza ya kimia chalele mutakise olala bongo on comprend tant que là tu ronfles le bani ce que vous a fatigué soit tu as pe moko kitoko yango la nous ronfler hein histoire ba changer na bango te sœur nanga Lisette Mara ma copine Tati Matezo Brinel Luzolo baebi histoire oh très bien bref Mamou Madilu akakasi la tende obaka sombela ka Egypte azola kaenda kuna ma campagne c'est faux et archi faux soka zaki si c'est vrai zaki na sila c'est zaki nenga zana batutu akakakate po yema zaki solliciter na basi ya liboma preuve ane na kenda beauté chinoise copine cousine nga kaka bi mama bo bongise ba sil banini po to réussir quand même ko sekise oh bo réussir ko sekise comment ta uchi okufela kufela nga pena bandeko na nga pe mitupe tamolo yoka yepe kasi Madilu mama mo azaki na kangi ba lelo banga makamto waka na seza na nga mwana azabi yoka mama ngo asinele muninga ntoka mama na pa zaka na Madilu nake okutana mbanda mama mukolo donc papa na ako craquer azaki aimé partout na ndenga bolingo na famille na ye na bako parce que azaki makanda mibenga moto malama zaya vraiment malamu preuve ane yango mwenga pe na kokakate na se donaka asunga mama mais magam sona mona ba faut débat parce que ndenge za na soki muto akraka OK d'accord asombela ki Jeep asombela ki voiture et alors ça fait quoi avant ye ba pe makambo ngo tena non ya bi ça fait quoi en fait na lopong na makambo mais ça fait quoi en fait d'accord Madilu ya makambo te d'accord Madilu za na ipe non mais et sali nini et sali ba mona yeke azo sola na source siko yo mto sola na source yona na sena bana Madilu alo bananga na sena bana Madilu ba yelonga bitaki zengyo déjà nga mona sola pe na bango te mamwana tikanga mamutika nge ngana yebi na nga yote tango lo baba ku bo fula ete yo mo dejo fuli ngati mote ero nga na osiko po obiki o eza plateau intellectuel nkona ko legona plateau ya bajaro yo lingi non il faut pas moi il faut ici la maman ba clash non le belafi ya Madilu te koma ka skondenga na mamu na le belani ici non mais elle a déjà parlé c'est tout ça vaut pas le coup si la permis Madilu a permis ale pa permis pour ale ko ndoi kombo na ya Madilu pe fo longola po yemo Madilu ko moni Madilu te Madilu même biso na chiluba so lobi ongo yesa mutuke toza matango lobani tudi ni Madilu elaksi kolela selon nga nga esikaka nga ba kombo museza ba kombo ozote voilà nga yebisaka nga tangu ba akoti OK jazz na yewana azali soka zo yemba soka pesa comment apona bat bazolela OK soka zo yemba voix na ye bat baolela OK d'accord Madilu d'accord Jean de Jebia Lumakese d'accord c'est quoi yo zo surnom
olati yango lokola likambo bon azoloba kombo na ye Madilu ale Madilu. ok météo pas bien suka te météo pas bangi babwaki kota sans souci au moins na sans souci oh fona loba pe lo moko météo alobi te ata pe mwana sans souci te sans souci ayaka na ye na lipe sans souci ya comédien sans souci ka moko sans souci abanda ko sexe biso ozo comprendre te yo na zo 20 ans c'est un mélange de tout kaza petite soeur propre ya Madilu d'accord en même temps moi c'est sans souci légitime ok parce que tanga ayaki libala pas sans souci ndi ayaki na mwana Alain donc sans souci aza fils adoptif sans souci ok d'accord ba Alain ba tieli yo chef ya ba orphelin ba bana ya ba vedette comment pour yo tata mesa sans souci te nyonso na biso to landelo te yo komi ko akolanda kaka oye ba so c'est vrai nga azaki na nokono nazana nga na nokono o change ngote pota wangani na motema na yebi que c'est vrai yo na niki biloko comprendre mwana ya suka tika na 5 ans yembo kanda ko tika mwana na classe nazaki kujumsu na saka zuwa ngabio tika ngaka na mbeto kindo tika mwana classe ba famille mama ne ba ko tikete habité alingande na école na bango ba benga ke mwana star etu na ko wanga na ngai ete Alain soko zozia na wanga na ye wana ozebele. Mais tu peux arranger ça, c'est la famille. Parcours na la vie. Et ça, la famille, mon zo maman doit se pela qui donc maman Alain. Donc c'est la famille. Vous pouvez arranger ça. Ndongo se pela. Ngaka pona botite yango lingo wanga nanga. To bona pe mariage ni na ma fanta api. To ka ndemo. Il y a ma fanta api. Moi c'est na misato. Bon. Aux autres troublés nga. O comme troublés nga ba kombo leke belé et ça la ngai belé. Bon, un mot de la fin, aux la dédicace à Opé Samoutou, pas du tout. Nous avons ma dédicace. La pesca bando nanga patuka chama. Eh bien, avec handicap la merveille. Moi na maman nanga ya bede tous Benita Ekala, ya Suzy Ekala. Ba sœur nanga ya 8 décembre. Mama yoyo ya Yolande Mafuta, mama Iget Kembo. Ben bazibele na nisuna bossa na 8 décembre bazibele ya nanga yeso na bossa ni somo ya nanga Jizo Kabongo la plus belle ya famille na biso France ya tambo na bandeli tini universel mifele azo kanate Brenda Kalombo mwana mama bazatel mebele Brunel Luzolo abenanga yoso na bwa ki otoko luka réalisateur ando kati ba vidéo en Afrique du Sud. Brunel yomo déjà na chiwana oko s'en charger na mamu. Naza vraiment na bato bakate. Makamba wana ochulo baba baby senga ba mamu na komba Madilu mobile ya ochulo boyanga. Naza nasuki ka wana na bavie na nga. Na nga mutute. Bon, tout ce que j'allais dire, il y a un début et tout et il y a une fin aussi. Donc moko suka makambo ezala toujours bien. Et suka makambo ezali kende na tuni oboti alobi nanga mona ochukufa. Alors comme tout ça na kati ya ba témoignage hein, moi ce que j'allais dire maman o kozwa siko robota. Na robota l'année prochaine. Pour mon nene nazali bonga na bota 9. Wow. Morné. On dit maté 9 morné. Donc pour le baquet, donde o koti awa. O nzambe ndenga pesa nga. Amen. Na kabeli zoa. Amen. Hein? Donc, on est à la fin. J'ai béni... comme si j'ai béni. Comme on a une église. Baba Kouk, je vous aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Même moral, Naza Bino. Voilà. Famille Libota, Natala Théâtre Batutu. Mutu o tolingito wela azane na mokilité. Na sila, na linga Bellevue. Nande kona bino congolais bolanda mamute aza molimo wa division muto kabana azate poto za bisanso batu ya ekolobo moko. Voilà. C'est le Congo qui gagne. Voilà. Donc merci beaucoup Christian Londolé, le monument. Bon, on est là. Tokena j'aime service et Tinda Bangu Baza. Yayo Yangwana, Lelo, hein, fais à RDC, je viendrai là-bas. Yobi Kaka, Mamboron Dengeza. Donc, des très bonnes choses à vous et que l'amour, hein, est alors toujours à l'excellence. Merci à l'équipe, merci à Solo La Vérité, merci à mon boss et surtout, je vous dis à bientôt.
Bye.